Donc combat oyo évêque azobunda abunda pour l'église abunda pour l'église abunda pour le peuple congolais. Maman nangai peuple congolais peuple nzambe nzambe azwanga en charge nzambe apesa ki biso message toye ko pesa bango année oyo 2020 tobengana tokutana tozoba nokunda ba pasteur tozokunda ba apôtre tozokunda soit des prophètes soit des évangélistes et des docteurs cette année en fait porte-monnaie magique ezali ko dépendre de la magie rouge. Magie rouge ezali kindoki oyo et permettra ezali kindoki ya spectacle nzomona ezali kindoki ya spectacle mbongo wana eutaka juste na ba poche ya bato ya ba sorciers ezalaka masuba alors yo ce qu'on travaille na ba démon donc ozana obligation ya kosopa makila d'une manière sérieuse pour permettre le fonctionnement ba démon ezala pour te dire que serviteur ya kosakate akoki kokosa nzambe azwi liloba wana akomisa kobisa koli oke na France tala président de la république na bango tala mwasi na ye maman présidente il est clair moi na komona nidita mukolo na maman na yaza alakile mabe donc la France est maudite parce que l'air président de la république il est maudit les premiers citoyens. Vraiment. Toute personne qui possède de l'Esprit Saint il a cette possibilité de déclarer makambo ekomi. Ah il faut avoir la foi. Donc c'est un peu ça. Ce qui nous a massungui le 15 ya mois oyo la voix des orphelins tozawana pona kokende kota le subande kona biso orphelin na confinement na kende kota la bango tango nzamba bikisinga na poison na kende kota la bango kabola action de grâce tanga na bango na 1000 francs nazaki na on habité bande konanga boza en confinement malgré ko la bikisinga nazangi maloba pesa nzambe na 1000 francs awa na orphelinat nazozonga lisusu on les allait pona ko soutenir siko bango na compte ya ONG na biso où ils allaient coordonner par El Brevi et Longa Ngamoko les coordonnateurs pour ne pas rebenga au président ndenge to ngama lokumu mokambi na lingala tata malongi ngai na la voix des orphelins on est là na kutaki ba kisi ezatende kunanga soko za na moya otemso ba kisi tinda so moni ke faut tinda mbo to so ba kisi otindi so moni ke faut tinda te ko tinda te so moni ke faut tinda bilamba tinda o moni ke faut tinda mbongo tinda ozo tinda ya pona ngate na lamba déjà pondwa limbondo nkolo yeso sa pesanga possibilité ya limbondo na rozanga na tongo na poko nkolo pesanga monga carburant na démarrer ka kimbambala nanga na tamboli na ki nene ayibo na sala émission nanga nkolo azwa ka soin nanga soko moni ko sunga pe bandeko wana ne nkolo azo sunga yo c'est une bonne chose soko moni ko sala action oyo te c'est pas grave sala ta prière na musika nkolo assister bango à travers bandeko nkolo pambola obetika numéro na biso to pesaki moyena quelque chose soko zana ngongo tinda pona ko sunga bandeko le 15 oyo to robenga pe presse ko zala pona ko assister biso de façon ki ba mona ndenge nini orphelinat na biso pardon ONG na biso zali ko tambola na kati ya orphelinat pona ko mema ne fils que un pierre on nzamba pambola bandeko on est ko tinda quelque chose dans un ndeko moko atina quelque chose déjà depuis lobi na zwa kango pona ko kende ko mema soutien pa ya bandeko na biso na kati ya orphelinat nzamba lola zanga te ko pesa ko pambola yo azongisa ya mingi bisika ebimaki na kombo na Yesu Kristo amen et puis apambola bino apambola chaîne na bino pambate boyambi mosana nzambe en qualité d'un serviteur c'est ce que dit la parole de l'Éternel. Ce qui bayambi bino en qualité d'un serviteur il me reçoit d'office donc boyambi penzambe. Amen. 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 Kola pambola bino. Merci beaucoup, merci la bande de cognos sur l'antibiso konalelo. Merci wana boti kolanda de kolabiso mon mboka évangéliste Elonga. Boti kolanda e ameki un peu ko expliquer biso lolenge nini makambo et ça makana monde ya magie. Aïsi biso lolenge nini makambo na monde ya magie et ça la maka alors to komi na suka émission na biso. Merci mingi na bino ba bozwa ki ngonga na bino ya kolanda émission na bino télé-réalité RDC. Na pesi bino vraiment merci beaucoup à la prochaine to kotani mokolo e kolanda.